que au monde a quelqu'un sous Kakola Tchoma à l'aise, Kakola Tchoma à l'aise. Mon salam Tchoma à l'aise. Les lots sont aussi chanteur Moussous et déranger Mouté. Les lots sont aussi Moussous avec Taralem sous guitare et déranger ma cabate. Bazo rapport ni lem tout monde que ma cabazo balukaka awabiko. Azo que les sauter fond je le Moutoumoko à travailler à partir à Moutouara. Biko na omona ka beau travail. OK. Les lots ba ministère na ba comment que l'eau na l'eau ngalo na ba na wenge faire parce que na pena travail. OK. Jamais le roi de la forêt olingaga na ka kona pembe na lo na ba bon travail. Non 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 non. Ba ki mara ba défi na ba. Lelo na animation lelo toza na l'organisation pota. Tu sais caché. Azo ko battre l'orchestre na façon nyonso na animation na makambo belé. Lelo awa tout le monde va départ musaba matériel la gwana tout va se communiquer comme talongoli te to vanda siko to c'est ça donc ça ka boulot so ça na boulot qui to ko na wenge ba ke o kompena boyina le roi d'Afrique pour dire que mutu oyo a bon travail donc a bon travail ba boire avant libandati en plus na wenge ba bengana ba tuti bango moko mona tu y on la TV on a longue tout na bango pena comme sous pena dire la TV c'est bon il y a cette football ba kakola longola ko ndini parce que as animateur te fa longola ko ba bater ba to ke simba ba banzete ba to ngala ko jamiser bango na ba to ke simba banzete c'est pas ba chanteur c'est pas ba animateur je suis bango penza na ni na plateau agali ya mutamaele mini na TV tout ni bango question non il faut comprendre, hein, c'est le chef de l'orchestre en fait. Et bien, il y a Mandengo qui est dans la batterie. Nakata batterie, il y a ma bonne qui est dans la doublure. Ils ont passé 19 ans, mais tu es capable de mettre la doublure à Yam. Et là, ceux qui ont commis au côté, on a évité. Mais la doublure à Yam, maintenant, qui est à s'affirmer, et so Yam a zappé. Peut-être, oh Yam a dit qu'il va attendre, Babanda, avant qu'il voulait à côté. Non, en tout cas, on a pena. Problème est parce que moni nga lelo nazo tana nga ebele na banzito wana kwa lelo na koma boye akulisa nzambe na le roi d'Afrique parce que d'où mes apprendre na le tout ça bilo auto bilo ya facile kati fuyo wana suko na boko bandolia mais d'où les abonoti d'où mi ya unti simba ni si donc même faut ça ma capacité yeba ke ndole na bino pesa ya bola ndule na bino simba te makalelo ngai na rêve na ngai ya vie na kopisa na beta 4 fois Zénith basalo oyo fa oyo na no rêve na bina 4 fois Zénith na beta palais des sports na beta Bercy oyo asuka na obeta na Stade de France donc pour na nga na remplir déjà makambo oyo na no rêve ya nishon na bina na ko jaliser sous son te ngande na koma opesa ndepo donc ngande boyende na bowe na koma ndepo tunde kolakisa ba petit parce que na la maison na na ba 7 personnes dans la sima na ngai bon na ba petite musu le roi d'Afrique za nango sauter les petits mois beta ba komarati bakomarati donc au monde là musu ça na si le monde ba luka sala na problème yela kai bino ande bona simana fubo zala na ye donc fubo zala esprit na ye fo kota na kati na na ndenga telemera nga sani loboko na tongo atomo loboko fo sani photo tout ça oui wa atomboli atemo ko ma frena ngo vous comprenez donc ils ont ma passe donc faut m'aller en plus pas petit na faut bien ba kuma mo benga ayika meka yekoli en plus ennemi na liboso ezala nde ezalaka yo mwa leki na tv nga na leki ye nga mendo olakisa ye nzambe yango apesaka bango chance lelo moko aza pa ya ndeko na biso alonga na opesa ndeko mosusu aza pa ya ndeko na biso mosusu donc aza ebelebelebele donc nakosite bakomola bango te mpo nasala publicité na bango donc c'est ça donc magali nde moni wana musique na biso nde eza mabe c'est-à-dire engelakisaka bapeti bazwa na esprit moko boye ya biere nzoka yango te ndule po komika na kina musicien alambi suki atie tenti kati mandefu mpena 0 yango nde ndule basiona na sendeka te ndule eza art moko tokosakaka na moti eza
moko tokosaka nango te donc yango wana bapeti na biso nde baa na nsima na ngai na forma bango magali na forma bango apesi naza nazala motema polele na bango barepetaka ebele omabina na ntima botravaille nga na matala nga kasi le roi dafuka ye amati yango mpe natikela bango babete badanseuse banini kobinisa moto lokwa le roi dafuka eza difa te akokoyane mpena obina te nini na nsima baotala ekotie te. Alors là, on comprend quand même certaines techniques. Il y a vraiment cohésion et zalaka. Et ça que moi, harmonie et ça. Et à la fin de compte, alors c'est Bondo. On va dans le roi de la forêt. Après lui, et vraiment, c'est comme ça qu'on peut le dire, ou qu'on peut le prendre. Après lui, c'est toi. Mais il y a mon rico chakaï nani. Parce qu'il y a l'impression d'avoir je sais que tout homme n'est pas parfait. En tout cas, pour la reproche, télévision, la reproche dans la salle des Harlem sur la police. Donc, pour la reproche, la télévision, la reproche, la reproche, les en tout cas, les colos, la les hommes d'enfants. Non, on va me bêler, donc c'est ça. C'est ça. Alors, il y a machine, musique et ça, musique, c'est vrai, nous avons toi Sima, mais dès qu'il y a une solo, il y a machine. Et les autres temps, il y a musicien combien? Peut-être il y a malheur à Banda Kamakamunaï. Musicien combien au Banda la Bango, peut-être la scène, il y a Patrick, quoi. Et tu vois, il y a Congo, il y a Bango travailler. Il y a Libanda Mboka, comme il y a Awa, il y a Bango, on travaille deux fois ensemble, et puis la relation à Bino. Ah ouais, en tout cas, il y a les beaux Penza, Kota Zalina Sopel avait toujours la flair. Vient de sauver du toucher. Donc, ça n'a pas donc, le V Juju, il dit qu'il n'a pas en talent. Le Juju n'a pas son mot. Viona a sali mingi pananga yepe na pesingai maye lelo ya okoma lelo ni na donc banda kandi panhe travail ve Juju yepe na za pena bater wa salama ndo na ebiti na bater ba bike komora na otanga Juju she sala mo pa ya ve Juju yepe police anga lokolo indépendance ya lokolo donc lokolo ezolo bana ba façon na ngo OK donc ve Juju so na ye notala ke levé na soupi le Pablo levé le Pablo on a soulevé méridio ma vie va l'accéder que alaxana ko simba baguette na caisse claire papa batule au moins c'est bela batulelo ma vie va chance ba vie wana ti barata donc baraté ma casse donc sur le lot sur vivre méridio to vivre le Pablo basimbe le caisse claire au leli donc là ce qu'on a secret là-bas côté le colo na que nous avons du poids il y a bébana le colo donc en plus il y a troisième le tour ya sala que nga lelo na koma obeta tu akufa na ye levé yoto star na kitambo azali na suede donc vestar ye ta sala que lelo na simba banzete na mona ka comment de simer c'est belé mais un ciment oyo eza biloko belé bu donc yango ala parti ya vie wana vie yoto star eloko esalaka nga linga to na kitambo nayebi ke pa na kitambo bayebi en plus na bamasa nayebi ke masa na nga sege mino maneta po ke tolo travaille ni banda na kibinda mosu baconcert ya mibale na obengi masa oza kibino bokena groupe mosusu okena biso na groupe le reste tokutana bango kaka nde tokomi mais ozoka elengera ndenge nini yama obandaka bokoma oketela bavie na o na kibinda malembe ti ointégré ou bien okotela yango ata mwa classe moko boka formation moko lelo nazwela yango mwa komoke na ina naleka mpena na ina mpona kobeta groupe lelo mpona kozala kokosala baindépendance kozala mpena baexercice bapapa mama banene donc faux ina donc yo kaka komona batanga bapapa mama na babater déjà bana ina donc akina biso donc bongo mpena donc il faut ina moi ina moke ina kini susu ina yango comprendre tokesi na kitambo yango ozongi esu bakibinda wana après wana ndenge na kobeta braza lelo tokutana na ya ule tokamotala sangai mpenake afutelanga so bambongo na braza kuna na banda koyekola to donc
wana ni musika ya osakana te. Donc c'est ça. Ils ont regardé moi la photo de la papy aussi, papy pas connu le papa de Pavilson. Des coups de chapeau à toi. Alors il y a machine tout bête solo Italie vraiment basé bonayo parce que là on a pas maison mère et où gagnant déjà côté relation confiance Maramoto et après ça comme opportunité pour ça la basé à l'époque je sais que tu en as beaucoup déjà celui de compter les lots et causes à payer à tabac oui déjà c'est bon. Alors tout bête sur le solo à Makamo Italie flèche de l'état les ça basé vous en quatre flèche de l'état et Balobi et puis Bolingo et Yasika les abandés au Yama à Chanakati la flèche donc bateau va consommer avec disque à son bazo consommer en déjà on s'inspira qu'il d'abord parlant de Bolingo les abandés moi la moto ou bien au boulot qui n'est pas concept na Bolingo Yasika na kena na kwa seben Bolingo Yasika lelo tout pesa ka ba valeur na ba mama parce que ba mama ba ba batela biso mama lelo kwa ako batelo ako asio ozala pendant 9 mois supporter ces mois là pour moi venir na makini les photos ba ka ko pesa valeur na lelo ba mama lelo kozala na bango kozala bango na metu yemta mona na kongo mo donc na pensa que tout côté na bango Bolingo Yasika ekoki mpe kokoma ya kala oyo ya kala jamais ekoma ya sika mpona nini bolingo Yasika kolinga mwasi moko lelo epesi ye bolingo petine pas même ata 1 mois te 6 mois te lero ya koyeba makambo na ye mwasi yango nzoka azala ndoki mwasi yango nzoka nde abimane na butu mwasi yango nzoka nde azala mibale ebele bolingo ekoma ndeni ekomi ya kala te ekomi ya kala obwaka na oyo ayo wana ya kala si bovandani ntango elobi ke mwasi nanga alingaka bote boyo alingaka bo mere alingaka bo mere alingaka bo mere alingaka osoyebi makambo oyo alinga donc c'est ça ya mwa conseil napesaki biso mibali toyebaka nzela nini toonyata onyata kota miso banyataka te omoni mpenake vino mobimba ebebi nakotana plus nga na banzembo na nga natiaka mwa akotisa mwa ndamba bible nakata mwa moke na bible ça veut dire ya makasi retien makasi osakana te ngalaka mpena soki evandi boprai mpena moto pa kokola wana na sipeli